Chic, moi mambo. Nazolinga penda ko expliquer yango penda te na télévision. Et ça n'a pas si. Te kolela nanu te. Papa Chic to ka émission. Non. To ka émission te ba to ba kolana biso. Bazana besoin ba yeba qu'est-ce que c'est passé. Ka émission Papa Chic na ko ça l'émission te. Obi soki nzambe a autorisé ngana Papa Joël Tokabona sans problème. Papa Joël, je t'aime beaucoup na linga yo mingi bisiko zali. Goya o. Papa Chic na lingo sali mais mi bali to lukaka nini moi si malingi yo boye. Papa Joël, maman Serambo yo alinga yo mingi. Prix Bélange za posa na yo. Goya o. Toza a besoin na yo biso to linga yo. Nyoso zo lo bato ebi keza yo te. Achoni na mule. Ebi keza yo te. Mais makambe belé rokoma erosa mususu pe ya malamu pona ko sauver ngai pe memanga na kati ya liwate. Bande ko mona makambe belé na ba vision et puis na bande ko yoka mongongo ya nzambe ko yebisanga ke année 2022 au moment batu ba sepe na 2022 nga na za na kati ya désert. Bazo tambusanga kino abimisanga na mboka elaka. Même te Papa Chic Yesu kutu bafinga ki aza bango nyonso wana baza bana nanga babenga nga mama et puis tokoloba tokoleka na TV te poto le baba bola moto sala bango. Donc nzambo azongisanga na mokili o ayebisinga ke na zongisio na mokili o kende ko salela nga na tie badokati na yo nzambe wana tikinga te. Aza papa ya bana nanga donc na respect on appelle ça Papa Joël na koleka na TVT pona bandolo ba mabena kombo na ye. Papa Joël azandumba tala kuna kanga kena ba message nanga Papa Joël na basi na ko sala ngote na respect ya mobile nanga o ya komisanga femme légitime na ye na ko sala ngote. Skonyo so wana bato bazana poto est-ce que qu'on a ngwa bikisa bango ezanga ite za Papa Joël te ezanza mbende mutu asalaka à travers mosal na ye Seramboyo ebisayo ke na moni bitumbezo telema na moni ki olongolinga bagi na moni ki osali boy. Je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Lo boutique, toi qui es arrivé de France, États-Unis. Tu as un poudre Kiko. Poudre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans moi parce que le rangeau par colibo, tu fais des tenants, tu vas pas me faire un style long. Non, pas habitué pour de ça par 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.
c'est ok matembe leo kangena ndako te basuke ngoma azato azate wapi mama sera za Azali papa koko toye Papa Chiki. mama sera mboyo sera na kinda yana ya baba moi bisu mais mon caméra boye Maman Chiki ça va bien maman bonjour bon bah ozoboya émission kwa ani ozoboya kamera kwa obaki lelo osala esibui mama sera zawa donc yo to nanga dress nga una ebite ko ya le te kota biso ko tumona ndako bale kota ndako mama sera la marido. Papa Chiki. Maman la bien bon. Bale ba bolingo momoni a place maman Sera. La prophétesse maman Sera boy. On salinga mabe. Te na convoi mo sala na tambe ko na moni ba champagne te na moni. Bale ba bolingo na moni whisky te na moni lota. On sala boy te oboma. On so ba maman Sera. Si mo ya dimanche okuna ndo lelo lendi okanga ba sala bo. On so ba kupozo ki wa maman Sera. Na ya 2019, 2020, 21. Ya fanda. Tovanda. Yonan. Octavina. Bomana. Bon, bah. Tchak. Voilà, bandeko ba bolingo tomoni maman Sera bota tala bana belé boba libino se bana maman Sera mboyo maman Sera o bana yo monsieur bazali no fena bando bela ah bana fena ndamba yawa bana ya biologique te me bana biologique na bango tuzuka bana na biologique musu yeyo mwana maman Sera yeyo OK maman Belange yo komono na ipenda zo évangéliste maka Silva yo kuna na Chimène bon yo na maman Sera Octavie Baka kuna Patricia siko aussi bango ovai na santé tungise bango so ba obela ngamo na mima bango awa na moni okondi papa mama wa libala affecté ko ndimate okondi vraiment to solo na mwa moke ya ko mama Sera mbo leo na yepo ki maka émission balingi oto ya bo lingo sa émission na lo bien o bo babenga mutu ke do ya ifoto sa na ba na mwa bani ko ba yo bengi ngate ndo côté brisque mbamo yo ne na linga mama Sera na yeso papa Chiki benga na stondi ma benga na na di benga no tena beki ya dimanche nous le comme le lundi dimanche okuna no koni ki nyango zo le mama Sera mais na bi ke to zo ta ko solo la o koni vraiment o dimine makasi ya boni batanga le kai bien batanga le kai très bien par la grâce de Dieu d'accord voilà to solo la bane ba bolingo to rozela no to lia après to ban émission to yé photo lia quand même avant to ban émission bo limbisa vraiment na pesi bino mbote na respond na zaka nango donc kala mingi te to rozoyer to solo la akoloba akoloba nyonso eleki po banungu eleki mwa mingi toyoki ke mama Sera bomi libala mama Sera mbala kimiye mama Sera bazoli mbala lelo tokosola expliquer biso vraiment qu'est-ce qui se passe to kumna dossier au pays une fois pour toutes to silisa actualité yo na internet pour to mo ba jeter mwa mingi yango toye na répondre na ngo pour na bino je me suis dit naïa na kutana mama Sera abeta lisolo nini ezoleka na couple na ye parce que azali mosala et c'est un peu boyeba ke à part qui maman prophétesse azana motema azana zuwa ana nzoto donc tout à fait normal c'est la mbali zuwa to resolon na émission lelo donc je vous retrouve tout de suite après qu'on lit la biso quoi. Mesdames, messieurs, ndenge na nosaki bino que tokoya bongo comme na maman Sera mboyo to me compé solo là sur maenyoso et les cas qui na couple na ye bien sûr que azali maman prophétesse mais azape moto et lolenge ya nokoki ma caméra en tout cas bomona ki bino banso lolenge azoboya koloba na internet de peur que o ya koyi koloba yango nde bato bakoki kozwa bana kolobela ye to pe ebalukela ye mais quand même to réussir ya kosala surprise na tongo bomoni nda ya mibiso quand même malgré to bengaki kaka to ya kotala ye mais ayeba ete ke to na caméra kasi na kosenga na bino bozala vraiment scotché parce que lelo toko silisa dossier oyo il y a internet parce que ça honore pas comme on a moi ça libala comme on a bana moi mike ba ko ça la émission
contre maman, une grande dame comme maman Seramboyo. Mais le moment où pas naïe, c'est une dame responsable. Maman Bane Belé, bon moni bana oyako kamba libanda, ba orphelin ba kolia ba komela. Maman osoko azalité ba te belé, ba ko zala vraiment na passi. Donc c'est qu'on aurait payé moi si ceux qui a forte qu'on peut ça le coup qu'on peut ça valeur. Mais comme on a mobile naïe, maya ko ça là na internet, ça on n'aura pas. Na yango toyé comme on a été solo là, ni ni koleka. Mbote maman Seramboyo. Mbote papa chic mokadi. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Mbote pe na bana nzambi nyonso, nzambalola pambola bino. Toye nanda kutokutiyo ya mibiso quand même. Bolimbi sinandenge to signala ki ote que to yana caméra. Mais par respect, on dit que ça la biso interview, une émission. Wapi mobali na yo. Aza bien par la grâce de Dieu. Aza bien. Aza très bien. Ça va quand même sur le sambo kasi to kota na mozindo émission. To kangimis to bondeli éternel Dieu tout puissant, des traits de miséricorde, kombo na yo sans olama, kombo na ine olama. Tu es d'une d'autre relevé, tu es d'une d'autre acclamé. Colonne a recommandé émission ya lelo entre tes médecins. Maïnyon surtout ko solo la ticket moli mo santu na yo a dirigé biso pe akamba biso. Puissance nyonso ezali ya yo te ezala mosika na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth to bonde libongo. Amen. Amen. Maman Seramboyo, olobi mobile aza bien, azamala meme kasi mobile yango to comme on a entouré na deux filles, moko akosimi mandefu, un homme marié, tomoni maya ko sala, quelque part et ko sala ni. Papa Chic, merci beaucoup pour la question au Tirotunanga. Merci pour la balandi nyonso. Oh, il y a chez Bisso Télévision. Tant que je besoin qui tant bobando mon maman Seramboyo te par rapport à ma cambozo les canaux réseaux sociaux na ba qui nous répondre te dans le bélo côté. Mais le coup la pète aux mois temps qu'on prier dans dengue Papa Chic et nous bon mon Papa Chic a bien oya mais ne bête que oya lelo. Il y a liboso no resenga pardon na babone na Bisso nyonso ya chez Bisso Télévision. Auto blessé mité manabino na makambu nyonso wuti koleka entre ngana mobali nanga papa Joël évangéliste Joël de Nazareth na osenga pardon vraiment bolimbisa biso na ba art nyonso wuti koleka to pe na ba bêtise nyonso wuti koleka na yebike to blessé ki mité manabino nsusu na yebike etozokisa ki pe mité manabino par rapport à ba art ozo salama na osepela ke bolimbisa biso bolimbisi ngai mama Seramboyo o nazali boso na bino bolimbisi pe papa Joël na ba art nyonso azo sala na ba art nyonso o ye asalaki pe o azo continuer ko sala na osenga penda bolimbisi mingi bolimbisa peye en tout cas toza bana nzambe na kata ba ministère to na kata ba vie na biso foyer nyonso ezanga problème te même ba président même ba pasteur bazanga ba problème te na kata ba couple na bango ndako olala raté moye besika etangaka ezate ya liboso na osenga bo excuser biso na ba art nyonso o ewuti koleka toza bana nzambe il faut koyeba ke na biso basala nzambe soki bitumbe telemi liboso na yo monguna bondisaka muto aza musika te bako utiliser toujours muto aza esika moko na yo soki ba leki na nzela ya mobali na yo te ba réussir mobali na yo okomona pe mobali akoki kotelema pona ko combattre ministère ya mwasi akoki kotelema pona ko bebisa réputation ya mwasi akoki kotelema pona ko salir nyonso tout po yemema bana nzambe na perdition ya makambo. Même si on peut monguna luki mobala kokite akokota na nzela mwasi pona mwasi a détruire mambo ebele alo ba mambo eze lokuta même peso ki azui na nzela mwasi te to pe na nzela mobali te akoki même ikokota na nzela ya bana na bakelasi omona mobali basala nzambe ebele la prépare oyoka bana bango mwana pasteur memela masanga mwana pasteur mazara aza fi moko loyenge mwana pasteur masara ba vi moko boye eza ba bitumba mingi oyo biso basala nzambe tokuta na kanango na ba foyer na biso tokuta na kanango na ba vi na biso donc yango na osenga bolimbisi na nyonso oyo uti koleka. Voilà, merci maman Seramboyo na bandi bandeko nyonso bayoki lolenge maman Seramboyo à Sengi Bolimbisi. Ça fait très mal de voir que une servante de Dieu, Koutala Marama modèle oyo. Donc maman Seramboyo, na kotuna mutuna. Est-ce que na maunion sur les qui batba ko lo baete yondi ofungoli porte ko filmer mobali na yo mucha na internet. Merci. Nani abandi ko filmer ezayo
topé mobali. Merci. Et tant que banda iko filmer wana objectif ezalaki nini? OK nous kolakisa ba parents, ou lakisa famille, to sala lolengi nini? Merci beaucoup papa Chic. Moi mambo. Nazolinga penda ko expliquer yango penda te na télévision. Et ça n'a pas si te kolela nanu te. Yo so bandi kolela boye monsieur de Zamalamu te maman ça. Papa Chic. Tikana no kolela. To ko kene malembe. Et je sais que ça fait mal. Il y a comme on a mobalo ya yo à honorayo et aussi jusqu'à présent na comme on a la alliance ou ya mobala salo molaki to ko ebate qu'est-ce que pas ça na maya miso. Tikana kolela s'il vous plaît. Maman Ciara. Papa Chic, toka tes émissions. Non. Toka tes émissions. Te batu ba kolanda biso. Baza na besoin ba yeba. Qu'est-ce que c'est passé? Toka tes émissions. Papa Chic, non, comment ça l'émission te? Songa biso, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, comment répondre te? Maman Ciara. Bango sa maya miso. Zala forte to continuer mission. Na bandi ba te belé ba kolanda, ba na besoin ba yeba. Nini leki na couple ya maman Ciara Mboyo. Le loyo to comme on a beaucoup soana na mobile na niveau ya réseaux sociaux bon tous les cas tout na motuna mosusu yo na mobile na yo boza ensemble to boza sous ensemble boza très bien mais maman Ciara Mboyo to ye na ndako ya mobile azate to na ndako ya mobile azate jusqu'à quand oko bomba to yebi que moi c'est à cause de la paquet prière à cause de la paquet tournage maman Ciara depuis que vous avez mobile na yo ozo batela ye mobile ya ko bomba ministère na yo est-ce que yebi maman Ciara Mboyo mais mobile no ko ça na niveau réseaux sociaux ko joa ba actrice na ye ko tinda ba finga yo moi so abala na mbongo moi oyo tando ozo kipenda le loto ye to moni exika place maman Ciara Mboyo avandaka eza place mo kitoko malam talanda ko kitoko mais mobile na yo azo peso le kumote pour na nini ozo bomba jusqu'à présent. Papa Chic, moni toza bana nzambe yesu ye mo bafinga ki ye bachola ki ye baseka ki na bato alesa ki bango ma papa mbisi koleka na TV mutafinga nga naza mwasi malgré naza prophétesse Ciara Mboyo naza pe na motema naza pe naza rappé maman na kata ndako naza pe mwasi même basi obakolandanga malgré na lingolo ba makambo te mais ba yebi passe ni oye salanga komona bato ozalaki na bango malam bato oyedaki bango comme maman ozalaki na bango bien bano ba bande ko respecter yo lelo so ba le ka émission ba finga yo et ça la ka passe mais et ça la nga vraiment passe parce que nzambe mo ba finga ki mais comment on a bibelobi koba bibelobi ba oyaye ba okisa masoni toujours te te que soit mikaka tanu que soit ko finga nyonso tout toza toujours na se ya makolo nzambe na lobaki loko moko na bémission o ite ko leka na interview to na sala ki na matanga na lobi soki nzambe a autorisé ngana papa Joël to kabona sans problème mais soki nzambe a autorisé te to kabona te alors jusqu'alors ti siko maman Ciara Mboyo aza marié donc non to kaboni te nan l'état et pesi mutu na mutu te document oyo kolakisa ke maman Ciara Mboyo atikali célibataire o pe kolakisa ke papa Joël aza célibataire même ndenge papa Joël na ebité soko zolo ba boy maman Ciara Mboyo bazali sous te si ba kabon to kende commune et puis na okotro kabona na commune alors et bela bato pe ba condamner maman Ciara mais ndenge ni noza musala nzambe mamunyo seleki na ndako no yeba kité non nzamba bande ko talisangango et puis au moment bato ba sepela le 22 31 décembre o uti ko lera na sala ki ba audio moko na transférer ki yango na bato be na solana bango ndenge nzamba yebisaki bato belé ke eza année ya prospérité ya ba vie na bango au moment le 31 décembre ngana obonde na ngomba nzamba yebisinga 2022 eza année ya makambo belé ko koma na vie na nga ya mabe mais makambo belé ko koma eroza mususu pe ya malamu pona ko sauver ngai pe memanga na kata liwate et mususu pe ko luka ke boma yo me ngai nzambe na longoli yango nyonso ezo sala mamoni tango na garder silence engelo bateke nazo banga bato elingelo bate poto banga ka nzambe engelo batete ke tozo sala loko moko soki ndenge nini nyonso eleki na ebeke ekokisam ekosalama parce que nzambe se a révélé ki ngai yango na bande ko mona makambo belé na basonge na bande ko mona
komona makambo ebele na ba vision et puis na bande koyoka mongongo ya Nzambe koyebisanga ke année 2022 au moment batu ba sepia na 2022 nga naza na kati ya désert o Nzambe azotambwisanga kino abimisanga na mboka elaka donc yango moni nazo garder silence nazo linga vraiment koloba makambo te soko tuninga papa mama sera mbo ndenge nini ba video na yo ya ndako na o elinge bima libanda na tikali kozwa vie privée na nga te foyer na nga vie ya mobali na nga ko exposer yango na réseaux sociaux te eboye komilo lengeni yango to senga pardon na bana Nzambe nazalaki na téléphone mona bando salela na bando sela téléphone wana na yaki kopesa ndeko na ngai téléphone na ndeko na ngai zaki na téléphone de temps batindi nga téléphone mutanda tindi na pesi mbote na ndeko apesa nga ayaki mona nga mo zaki na France ayaki kotala nga na kita wa ayaki ba prière asombele nga ba téléphone mibale ayele nga ba koli mususu Nadine na pesi mbote bisiko zali alors tant tozaki na kata ba prière ndeko na nga zaki na problème à téléphone na yeko zo ba téléphone na téléphone on na bando salela na yeko pesa na bise zo téléphone oyo comme ça salela pour na la ki téléphone mais na bise babilo na nga nyonso eza na carte téléphone na ozwango après na ozwango après moni quand des raconte Google aussi babilo no nyonso tie na carte donc na yeki kozwa na yeko zo téléphone on na bando salela na yeko pesa garantie wana na longoli basim nanga ne bise lokwa na okende prière po yeki na ndako pa nanga lokwa na okende prière na okende ngomba na osa 5 jours kuna zoka téléphone osonga na ye na ozo babilo nanga nyonso ezalaki na kati kobima na ndako kokima ndako ndenge mambo ezolobanga na tikalo ozwa vie nanga na tiango na exposant na réseaux sociaux te tomonaki ba vidéo bande koleka o papa salaki ke mama Sera Mboyo akimi nga na biloko ndako mama Sera Mboyo asali boye ngam na salaki ba vidéo wana te après ndeko na otaka moni ba vidéo a sepelérité a publier c'est ça en fait les problèmes eza ke nga na tikali ko zama kamanda kunanga côté ngo na réseaux sociaux te alors tant ndeko na grande sœur aye ko mona ba vidéo wana cycler na ba réseaux sociaux nga pe na zaina prière nazaki na prière ndeko nanga grande sœur atangana ndeko moko ya journaliste totanga kombo na ete bayebani na bandakala banda na mbandaka wala Saratola bayebana kine non nakoki kosala yango te mama Saratola na peso bambote bisiko zana papa Diego Milito na tikali mama Sarato sola na epoto yebani bandakala tebani ka ndenga za journaliste Saratola te to yebani to uta esika moko na bambana mama Sera abotami na mbandaka abotami na mbandaka mama Sarato la botama na mbandaka donc famille déjà ba famille na biso déjà yebana ki aparta kuna et puis Sarato la yebana ba grande sœur na ngebele musu batanga na ye donc au mona tangu banda ba vidéo wana ba moni papa atie ba vidéo wana na réseaux sociaux ne famille pe batindi bon ngana yeba ki te na zaina prière selon ndenge nazoka po ba vidéo wana ezalaki na téléphone au grande sœur azalaki nango ne tangu moni bongo potong na siliki osilika oui popesika beta bando fanda tozaki suna garantie te garantie silaki biso comme na programme photo longo donc ezalaki photo longo place wana donc tant que tu es place wana nazwa ki bana nyonso tu na kena bango papa j'aurais ba mambanda ku mingi moni mibali basi neto soki parla mambo ebele oyebi ke tant mususu yo ndeso na ndeko zanda kuna pesi opesi mama lidimbo mbongo yo ki oluka ndako par exemple na longwa ki na ndako wana et puis papa j'aurais la ebe ke to longwa na ndako wana alors ko kama ko sa si putain musu na ebi ke ndengo ya pona benga ki na téléphone na ebi se ke to za esu wana na ndako te to longwe place wana et babilo etikala wana ezalaka babilamba te ezepe babilo musu etikala ki wana bureau ezalaki wana babilo musu photo ya longola ngo to longwe na ndako to ti babilo musu na bureau mais so to tali na vidéo to moni bazwa ka ndako ba filmaki fa ba fongola bureau na kati ba filmer bilo ne ezana kati ya bureau. Voilà, tout est pour tout est musikate. Est-ce que balobi que yo oyebaki ke fi wana komone mayebo suki nani wana abimaka mobali na yo mais yo ndima ko vandisa ye na ndako muté malama ya yo koma na wana yebati onokoma Yesu Kristo to nito zo esila yo oyebi bien ke mobali mwasi oyo azaka ex mobali na ngame yo ndimi ko vandisa na ndako muté malamu no eza ndenge nini papa Chiki nazolinga penda ko répondre na makambo te kasi éclairci ba na bisoti mayebo za mwana ya groupe kasi ya mwana ya groupe nanga azamona ya groupe ya papa Joël bango nyonso tata sinde ba ofinga wana bazaka bana nga babenga nga mama
babenganga mama Sierra Mboyo babenganga mama babenganga non eza problème te papa Chiki yesu kutu bafinga ki aza bango nyonso wana baza bana nanga babenganga mama et puis tokoloba tokoleka na TV te poto le babola moto sala bango na sala bango babola mu ebele ebele na sala bango babola mu ebele vraiment donc ata soki muto oleka ofinga nde ba osa ba vidéo ba ofinga ponga na natali ba vidéo na baonde ba ofinga te mais soki ndeka nazoka mama Sierra basali vidéo ba fingi na kumbisa nzambe na problème na bango te na sali bango bola mu ebele baza bana ya mobali na ngai puis ba ozala ndepeka bazana ba bana nga po babenganga mama Sierra babenganga kutu mama Sierra te mama na oba o nyonso tu ba ofinga na babenganga mama na sala bango bola mu ebele na ba vie o ba famille na bango basala ngote mais na roleka na TV te na lobaka ye kuna na sala ki eboy ye kutu na sala ki eboy nga naza servante de Dieu naza mama Sierra Mboyo ya réseaux sociaux o ba olobate naza servante de Dieu donc nzambo azongisanga na mokili o ayebisinga ke na zongisio na mokili o kende ko salela nga na tie ba dokati na yo nzambe wana tikinga te donc ata famille ata batu bafingi ata batu balobi nyonso mais lokola nzambe wana alobi na nga te ngai Sierra Mboyo nga na rejeter yo to na tiki musika na nga naja toujours mosali na ye bon toyoki nungu mo elobi conflit ya yo na mobali na yo ibandi tango kangi bakisi na ye tango bando ko sambela nzamba révéler que na sac na ye OK na sac moni ndinga kanga basi na ba bouteille à partir ya wana nde moto peli na ndako na yo yo bando ba na mobali na bakisi oye bakite po to mona ki vidéo ozo bakitala kangi basi na kisi bona boy yo muto babi ko swana na mino ko beba na mobala o santé o soute tango amoni ke okangie na bakisi acha basi na milai papa Chiki balu pe ga yo pa cha na mulai non de to ko yoka vidéo mo ikoloba eza nango bongo te ndeba mama Sierra to moni vidéo yo lobi okangi tala milangi yango yo moko papa Chiki na oto loba na lingo répondre vraiment mingi na mobile loti na niveau nini na lingi ko répond aza papa ya mona nanga aza papa ya bana nanga donc na respect na pesa papa Joël na koleka na TVT pona bandolo ba mabe na kombo na ye na koloba na TVT pona humilier ye na koloba na koleka na TVT pona ridiculiser ye jusqu'alors toza ba marié na to kabonité donc toza ka marié kangaki na bakisi ya basi toza ka ba marié papa Chiki na lobi boye na bino wuti nde wana papa Chiki na bina ba foyer nyonso mambo ezanga te na bina ba foyer nyonso même yo na mama Lidi bozana ba problème donc muto yebeza muto kati yo po ye mambe belé ya mama Sierra Mboyo c'est que ça na muto monte tant tout sur la papa Chiki tala problème boy na bina ba foyer nyonso même ba pasteur belé tout le monde ba divorcer ba pasteur belé ba divorcer ba sali pe belé ba divorcer Bible écoute le biso bo tambola ndela izo simba te bo kabona na ndenga kimia o yake na gauche o yake na droite o leto le kana be mission to zo vie privée na biso réseaux sociaux za tribunal te dans réseaux sociaux eza tribunal te na conseiller ba couple o ba foyer muso bozana ba problème o le boye na ngona ba réseaux sociaux to na ba bongo na domité ya penga moko o leto na ngona réseaux sociaux to kende na tribunal et sika o balati ki biso bag et sika oyo balati saki na se pe ngende ko tendresse na peso mbote bisikoza alobi na matanga alobi mamuna bango mosna mobale eza mamuna biso te baso balingi bakabana bakende esika balatanaki babagi na bango kuna donc réseaux sociaux za tribunal te koya na réseaux sociaux ya koloba ke papa Joël azandumba tala kuna kanga kena ba message na ngai papa Joël na basi na ko sala ngote na respect ya mobile nanga o ya komisanga femme légitime na ye na ko sala ngote mtina niveau mutazo wanga na kioza mama prophétesse te to muna sali émission moko contre na uti koloba na lobi mobali na yo lobi oza prophétesse papa Chiki bato pe balandeo non balandeo muta comme sara mutu muta bota baba ni pa ni sara mutu te pas comme prophétesse nzambe ne muta tiaka bilembo na kata mutu eza no ke yondo ko comme sa mama Lidi prophétesse non donc nzambe nde mutu appel ezalaka ya nzambe donc na beta histoire na nga lolenge nini mambo ekomelanga na vie nzambe yebisinga ngai nzambe na tie badokati na yo donc nakoki koloba te naloba papa Joël alobi bongo to eza bongo te na ye mpona contredire maloba oyo alobi te mais eza non naotoloba ake soki bitumba bandi kokombattre yo so baye na nzela na yo mwasi te bakokota na nzela mobali parce que bayebi ke mobali yo na ye boza eloko moko so balobi bakoluka babe mabana
na nzambe ebele na perdition mais eza nango bongo te fo archi fo appelle nzambe nde moto atiaka grâce na kati ya motu siko papa shiki bavideo oyo elekaka na chez biso eza bavideo ebele eleka na chez biso oyo bato baosala batémoignage nzambe mama serambo oyo nazalaki na programe obota abotisinga nzambe mama serambo oyo apesinga bana nzambe mama serambo oyo mikanda ezanga ngami apesinga mokanda siko nyonso wana bato baza na poto est-ce que ce qu'on a ngwa bikisa bango eza ngai te eza papa Joël te eza nzambe nde mutu asalaka à travers mosal na ye seramboyo soki nzambe apesinga directive to bonde na ndeko wana nzambe pe asali na vie ya mutu wana eza no biso bato mokili te eza nzambe nde na ye atambwisanga ndenge alingi so nzambe ayebisinga sala boye na otoloba eloko moko bato bazolandanga bocomprendre ke nazokima mpena nde baréponse papa Chiki opozenga nalobi ntango bato baokota 2022 le 31 décembre nga nzambe deja atalisenga nyonso ezosalama mais toyoki mpe ke non banotriche papa Joël tomoni bamessage ya bolingo oyo na telefone na yo papa Joël aoleka na tv mobali na yo ndazobaki nokoma otriche na ndako ya libala est-ce que c'est vrai? Non. Faux, archi faux. Comme les maquila, souligne quelque chose comme ça, prophète. Hein? Prophète, faux, archi faux. Maquila, ce qui n'est ni bando, comment il monte dans mon bal. Prophète, papier qui là. Papier qui là, voilà. N'a pas si on botte, n'a pas si pe madame nayo, n'a pas si pe madame nayo mbote. Papier qui là, ça. aza ndeko nanga mongo monika nde to lobake to yeba nda basaratola na bambandaka kuna te ba famille neni famille par exemple famille mboyo famille wema donc famille pe bazalaka boya te ba nda ba na mbandaka mbandaka de donc ko sala mwasi na papier kila za prophète aza pe na mwasi na ye na bana le nda bon na yebi mambo wana te mais ce que papa Joël a monique nga na obima na papier kila papa Chiki to que non avoir normal il faut akendo funda afunda papier kila po abimina mwasi na ye za femme mariée alors jusqu'à l'autre doba marié non dans mutazu dossier te ko la secrétaire kabani omoni alors tango aroke ko funda ende sikoyo mema ba preuve na tribunal oyo ko la secrétaire ba okanga papier kila po mana mwasa bato e ba okanga pe mwasi mama sera mbonde ni yoza marié ozo mana mobali ya bato donc eza nango bongo te faux archi faux aza mobali aza na motema ta mususu eza bazwa ni muté sala e bongo mais eza non kete mama serambo ya tricha papa Joël te faux archi faux toki pe que paraît papa Joël eza ndenge ya ba artiste comédien mais je connais il y a des comédiens ba bala basi ba tana ndako tilelo ba ko bota bana bana pe ba koli otika tamisa kuma ba comédien ba fanda kana basi te parce que biso pe ngai pe naza comédien naza comédien jeune femme à la maison oyo na lié saka na futaka ndako bana pe ba kokola moi ça zali mais balobi papa za vie na ye na minute oyo akofutela na hôtel atiki moi atiki yo na ndako na bana na ningo ta la caméra opesa papa Joël oyo abengami na kombo ya star ba réseau pesa e conseil papa Chiki pesa e conseil kana 2 minutes pesa papa Joël conseil pesa papa Joël ba conseil chaque jour na butu na ningo le na fin de ça pesa conseil. Papa Joël, je t'aime beaucoup, na linga yo mingi bisiko zali. Goya o. Papa Chiki na lingo sali mais na mi bali to luka nini moi si malingyo boye. Moi ça lingyo boye. Mi bana ba loka bino to nini nzambe na kana loba ata ba réseau papa Joël ba loka yo ba chona mulangi nini. Okolinga mwana o elongi mabe osugi nani. Comme le mayebo. Est-ce que sozi mayebo zuna mwana mwaso une grande dame comme maman Siaramboyo. S'il vous plaît amande bo limbisa ngane na ko finga te na ko ba vérité. Bo limbisa vrai. Na fingité na ko ba vérité. Non non. To zona no tozui yo tozu na mwana na mwasi wana. Mais ça ils correspondre te. Papa nanga boluka nini yango vraiment ozui moi c'est vraiment oyo non yo vraiment il faut acha makolo papa Joël maman Serambo yo alinga yo mingi prix Bélange za posa na yo ngo yao toza besoin na yo biso to linga yo nyonso zo lo bato ebi keza yo te achoni na mula ebi keza yo te ebi keza na pouvoir moko eza kati na yo ne to sala o sala mambo zo sala mais nabi ke nzambe wana obikisa o pe o délivrer yo nzamba za posa na yo nzamba za posa na yo oyo zo sala un jour atal de l'autre lobité et comme l'autre trop tard soko yebi ke memaki mama Siarambo yo na commune ezate pour humilier pour ridiculiser au sali réputation na mambo lokuta nyoso zo lo ba nzamba lola apambola yo bisiko zali protection divine na ye
ezali kona yo biso pe bisika totikali nzamba lola a continue toujours ko pambola biso non linga ko répondre ma question belete pour na respect na pesa yo tant que papa ya bana nanga non ki ko leka te na TV pour na salaire yo pour na lo mama be moko pour na yo mais na yebi nyonso ezo salama déjà nzamba talisaki nga yango na yebaki pe e rosalama na yebaki pe e comme la maman be salama o e salami oyo au moment batu ba o se le 31 décembre o yebi mambo nga na yebisa yo ke na moni bitumbezo telema na moni ki olongo linga bagi na moni ki osali boy o yebi mambo nyonso nga na zolo ba keza bongo malgré eza nango eloko eza kati na yo nde mutu ezo sala o mema bana nzambe na perdition mais belé pe ba obondela nzambe nzamba talisa bango réellement makambo papa Joël azoloba eza lokuta to eza solo makambo mama Serambo pa zoloba eza lokuta to eza solo toza un problème na yo te toza na besoin na yo prière na biso na bana totikali eza ka nzambe apambolo bisikoza oza malamu oza bonne santé et loko moko te komela yo et puis princesse Maebo nzamba limbisa yo na nyonso ozo sala sur mama Serambo yo ndenge bozo finga ye pona yebi ke mambuso eza papa na mama jamais yo ki autoriser bana na yo baleka na TV ba finga mwasi na yo o aza femme légitime na yo jamais donc o sala ngote so oyebaki oyebi ba valeur à mwasi botango bango ba o sala bongo o créer ka ba problème ozo pakisande fardo likwa mambo ebele mais toza un problème na yo te Tobak elio ba fleur nzela boke nzamba lola apambola bino jusqu'alors toza nzamba yebindenge akomba biso so nzamba alobi ke to kabana papa Joël to kabana sans problème ezako mambo finga na réseaux sociaux te so nzamba alobi to sala continuité mais na yebi ke nyonso esalami nzamba nda première ki esala mabongo donc nde batu baolo bagi mama Serambo ya mona makamde na ndo mona te non na ndo mona nyonso et puis na yebaki nyonso ezo sala na au 2022 na yebi ke ezana momoko élévation na ngezo ya su ya makasi koleka oyo alors bana nzambe tango nzamba linga tombolo to lipambolo mo ekuta liboso na yo to leka no na kati mambo ebele pour comprendre pour yeba bisika nyozo kene mutu ni naza pembe na yo muto aza malamu to aza mabena lekine émission te pendant le mabe ya papa Joël na bombi yango trop pena na tante ya leka émission pendant le mabe oyo sala kinga mais Zambalola apambola bino merci beaucoup. Merci Bandeko Babolingo Balandi Chebiso Télévision Netolbaka la chaîne que vous ressemble. Pour comprendre maman Ciara, cette dame elle n'a pas voulu qu'on charge mon balinaï à celle le rôle à moi signant une femme sage. Malgré na kotuna mituna mais abombi mabe ya mobali na ye na on a quand on oya awa azolo ba nyonso na yebite balinga pe mobali boite o malade franchement balinga pe mobali boite ko malade papa Chiki est-ce que yebite on to bala na te poto kabona mais na lobi to boite au moins que ça la nzambe nda lobi ke boato ba kabona ponzela ba okende simba te est-ce que yebi mais moi si mo ta bala rapport kabona mobali na ye OK moi si mo ta afanda rapport ndi ma divorce divorce eza mabe. Est-ce que tu as Nzambe yambo bala ondi ma papa Joël? Papa Chiki Nzambe pa ko tuna bike muto za mabe mandimi yo zala wana po bikisa mutu wana. Nzambe pa ko ebake Serambo za mabe matindi papa Joël po bikisa ngana nzela wana. Nzambe pa ko ebake papa Joël za mabe mena tindi Serambo po abikisa ye. Donc Nzamba yebi oya salaka au-delà makanista biso. Nyoso ezokoma nyoso ezoleka. Nzambe ne muta premetaki eko mabongo pe kokisa mabongo nga vraiment na ozala na regarder silence mingi na olingo lobate pona yebi nini o nzamba zo sola na ngai na yebi nini o nazoka mungongo ya nzambe na yebi nini o nazolinga na linga kolobate ba mona ngande na malamu ba mona ken ba ayenda po ani mobala lobi ne mabe mingi na télé po ani ye koloba mabe mobalite na ko garder l'unité na parce que aza papa ya bana nanga. Maman a confirmé l'année ba réseau a chona mulange maman Ciara. Papa Chiki non. Acha tu vas tu misu na mulange. Non. Ezana lelo moto le kinzambe. Amen. Ezana pouvoir moroto le kinzambe même ba rolo bake mama Serambo yo akanga batna kisi non na kisi te. Na bonde la rande nzambe so dans un problème mon bal ne pas na ye to prier. To bonde li penzambe ya ka ozong sa mobile ne sika ba kendeki na ye.
to bonde la pe nzambe aozongisa mobali no mais so na moni ke mobali wana pe nzamba aozongisa te po ezana ba raison o nzamba boyo continuer na libala wana ko forcer te bo ebele bandeko na biso abasi ba okufa même ndeko na biso Niger o ayemba eku eme soki eku eme servante wana oti ko kufa ebele mamba bozo pour bandeko ebele to tomona ba pasteur musu ba bomi basi na bango to tomona bandeko musu atuti mwasi na mutu kan nimi mosa kufa ebele to mona mambo ezo salama alors message mingi nzamba yaki ko pesa ngai to nozo bondeleza mingi pona ba divorce. Donc ni loko pesa li kende papa chike na ba pesinga to zana temps de la fin to mona marambe belé et ba divorce esprit il y a divorce telemi mingi na kata ba foyer surtout pour na basala nzambe surtout pour na ba prophète de Dieu pour na ba prophétesse ba apôtre ba pasteur. Même pasteur moko nzamba yaki kotalisa ngai aza na nzili to otanga kombo te auti ko divorcer eza pe na ba pasteur ebele baza libanda ya mboka ba divorce ezosalama makasi na vie ya bana nzambe donc mungu na comprendre que alobi na kende na ba foyer na bango pona détruire bango bakabo na ba foyer na bango mais la plupart pe o ezosalama ezozala volonté nzambe nzambe patala bina ministère na ngaso na tiki muto azala ndela moko na mwana nga esimba te aluka a étouffé loko eza kati ya mosali na ye et la plupart pe o ezo salama eza esprit ya divorce etelemi mingi na basala nzambe même ya basi même ya mibali donc mungu na comprendre que bana nzambe belé ba komi ko bondela pe ko sunga pour pesa solution na ba vie ya bato nde akomi ko kotela so akoteli mobali te akoteli mwasi so akoteli mwasi te akoteli mobali yango mama Serambo azo garder silence alobi nyonso ezo sala manzambe sa yebaki yango donc tango za mosali na ye eloko moko elingi ekoma na vie na yo nzambe aza capable ya kolakisa pourquoi nzambe aolakisa ya bato misusu na mosika obondeli mpo na motu nzambe atalisi yo vie na ye mpe moto alobi mama mambolobi eza yanga mais pourquoi oyo yo moko nzambe aveugle yo nzamba zotalisa nga même mambo ndenge zoleka ebele pe basala nzambe nzambe esenga oyoka ba message ebele so muta pesinga message na ozo attendre ko prier na confirmer nzambe est-ce que message o mosali na apesa eza solo to eza solo te est-ce que eza yo to eza yo te. Voilà, merci beaucoup maman Seramboyo. Numéro de téléphone eza na ser ba poste télévision na bino. Papa Ngezali, ma remerciement et pas batou. Merci na batou nyonso o bosunga ki mama Seramboyo. O bobenga mama Seramboyo, o boloba consoler mama Seramboyo. Mama Seramboyo sa zongela ki musala nzambe. Na moment o pe tozo sola toza na ba prière ku après papa Chiki awa nazo kende retraite. Na moment o mambo bando leka na ba réseaux sociaux nyonso wana nga nazalika na prière. E bele pe bazo bondela tozo bondela na bango pe na musika. E bele pe bazo tozo prier na bango ensemble. Donc elingi koloba te ke soki mama Serambo azana problème mo benda obondela pona batuti nazo prier pona bino ozana problème nyonso ezotungisa yo olobi mama Serambo yo nga nazo za solution na ba problème na ngate mama Serambo yo nga makambo esimba te nazo za mukanda te ko bote zate nazana kimia te na kata foyer nanga yaka to ko bondela nzambe benga to bondela nzambe nzambe wana apesa ba directive na ye otato la monnaie na nzambe ka ndenge mona bandeko wana pe bazoleka na ba video bazo ba mama Serambo ya bikisinga nzamba mama Serambo ya salinga bwenzambe wana aza capable ya kosalelo ya minene na bomo na yo e na rosepe na bande ko ebele avant obenga musala nzambe to pe mama Serambo to pe mutu mususu bondela pe nzambe azo atan ko la kiso état d'âme ya mutu ozo ya epai na ye ebisa nzambe na lingo talisanga état d'âme ya mama Serambo yo est-ce que mama Serambo ya za malamu est-ce que mama Serambo ya za mabe est-ce que mama Serambo na ko ya pe na problème na nge pa na ye zoka pe tan ko bondela nzambe atalisa yo likambo no koki kopesa nani likambo no koki komemela nani pona problème na yo donc toza basala nzambe to koleka te na émission to lo batant ke biso moko to bondela pona batu yango to yebisa batu ke babi bitumba o biso to prier pona bino ezonga pe na ba famille na biso ezonga pe na ba foyer na biso mais biso lo kwa toza bana nzambe to lembaka te tozaka toujours quelque soit problème to yaka na makolo nzambe tozo le nzambe na yebisi nzambe pesa nga directive na yebisi nzambe yo kambanga ina yebisi nzambe yo tambwisanga na nzela na yo
tambusanga na ba principe na yo tambusanga na directive na opesanga solution ya problème on azana yango mais mambo euti koleka e blessé mitema na binote nzamba lola azana contrôle ya nyoso soki nzambe autoriser sala mabongo tambusu liwa moko lingake ya tambusu mutu moko lingaka kufa mais nzambe a épargner a memi yango e bima poto yeba na comportement to pe misala e mutu na mutu nzamba lola apambola bino nyoso. Merci beaucoup maman Siaramboyo bandeko ba bolingo tokumi bongo na suka émission alelo na pesi bino matoni mingi bino bozai kebele boko tala biso na pesi matoni mingi na ba nyonso oyo babenga biso awa na biso télévision ko pesa biso moi kanyaka na bango merci mingi na sponsor na biso Yesu Kristo ya anima ko sponsoriser biso awa na biso télévision na pesi pe matoni mingi na babenga bongo na komo ya Lydia Seti Emily Seti Mayinga donc bango de bako kamba ONG Vida ntame apambola bino na nyonso boko sala pona ba orphelin na bandi tokobanda kolekisa spot songa orphelin na $1 ou tomona ki mbala sima oyo bosalaki ezwaki bongo kosala oyo babengi ba orphelin ba fêter na bonne année tomona ki pe oyo tikalaki tozoli ba orphelin sika ya kolala pe tokoluka mwambetu mwa ilamba pona bana bitike balia basepela na yango tokosenga na bino batu nyonso bonne fois oyo ba mesana ko songa bana bitike nzala malamu ya kolona yango yo bobenga mama Emily Seti Mayinga comme ça ako kota boko kota en contact na ye ya ibinenge ako pesa bino ba orientation. Merci mingi na moi sinanga Lidi Mukadi mama bana nga na pesi mbote esika ozwami na pesi mbote na ba oyo nyonso pe balingaka biso te na pesi bino matoni mingi tamba pambola bino. Merci na Taikolor Mulumba balobi na sema caméra babi mikolo yo donc auti ko bima esika moko boye mais aye quand même nzama pambola o Taylor Mukadi Mulumba yende bongo akoza prise de vue na sima na bosa inte Denis Mosolo Elias na moni ndeko Chris bango pe ba ko assumer technique nzamba pambola bino tokutani mokolo yezo akozonga teme ba nini na bosa ni kokate balo ba nini na suka mama Sara tokutani su yezo azongi te bye bye. Je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans moi parce que le réseau par Colibo, tu fais des tennis, tu vas pas moucher, non, c'est le mot. Il pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobukanate. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.